Koubou Kanate, Sabouni na Radi TV. Radi TV. Théâtre ya sol, ba film ya sol, ba gag ya sol, ba émission ya sol. Radi TV. Ma amoza. C'est Manuel Janga. Na kalmen di nini? Ah, tata mwasi. Oh, tata mwasi na ngai te. Oh, tata mwasi na ngai. Vandanan. Mbolo wani. Calme, mbolo wani. Na kalmen di nini? Eh. Ye yake hii. Tata na ngai ya mwasi yake hii. Tati bukashi. Na ukalmenti gindini. Oh ngai. Est-ce que vous avez un kiti tout seul là? Est-ce que vous avez un kiti tout seul là? Na ukalmenti gindini. Baninga na ngai ya salongo nyonso bazaliaba. Bunga na ukalmenti gindini. Vanda. Pardon. Chaka, gaba na bodo. Deixa eu falar. Vem cuidar já. Vem cuidar bana. Abana. Ya koko. Vraiment. Bapanzinga sango. Kokodio kwa kei, kokodio kwa kufi. Na kufite, likambute na wokufa. Mutu asala tour na ye. Mutu asala tour na ye nzambe. Na kalmente nini? O tata mwasi na ngai. Soki oyebaka ye te. Ye asa tata mwasi na ngai. Ya koko, vana to solo là. Sango wana oyambia ngo ndenge ni papa na ngai. Na yambiango bana poto batindeli avant bana kisasa batindeli nga sango awa me bana poto bali pati babomengo bamabele bazali bele batindeli nga sango kokoshi oebite yana yo toki sango kuna kisasa yana yo shako akeya kufi likambute na kalmendi nini? Ah, tata mwasi. Oh, tata mwasi na ngai te. Oh, tata mwasi na ngai. Vandanan. Mbolo wani. Calme, mbolo wani. Na kalmendi nini? Eh. Ye yake hii. Tata na ngai ya mwasi yake hii. Tati bukashi. Na ukalmenti gindini. Oh ngai. Est-ce que vous avez un kiti tout seul là? Est-ce que vous avez un kiti tout seul là? Na ukalmenti gindini. Yekoko. Baninga na ngai ya salongo nyonso bazaliaba. Bunga na ukalmenti gindini. Vanda. Pardon. Chaka, gaba na bodo. Deixa eu falar. Vem cuidar já. Vem cuidar bana. Abana. Ya koko. Vraiment. Bapanzinga sango. Kokodio kwa kei, kokodio kwa kufi. Na kufite, likambute na wokufa. Mutu asala tour na ye. Mutu asala tour na ye nzambe. Na kalmente nini? O tata mwasi na ngai. Soki oyebaka ye te.
ye aza tata mwasi na ngai ya koko vana to solo la sango wana oyambe yango ndenge nini papa na ngai nayambi yango bana poto batindeli avant bana kisasa batindeli nga sango awa me bana poto bali pati babomengo bamabele baza ebele batindeli nga sango kokoshi oyebi te ya na yo toyoki sango kuna kisasa ya na yo chako akeya kufi likambo te. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air où nous découvrons congolais congolaise au kozwa émission à Bisson. Bande kolanga nyoso esika bozwami mbote na bino. Toyo la sabino kokodio ko oyo apprendre nouvelle ya mama Chako. Bande kobota la pasi oyo ndeko alakisi na état de santé na ya maladie mais balaki bayebisi parce que za moto babiki no ndeko na yo mama Chako akufi. Namoni bandeko tala ndenga za kolela zo kokate ko supporter. To la sabino ki ndeko kokodio ko sa santé ya bien te. Aza kobela, aza kobela la maladie ya solo. Aza ko perdre ma mémoire. Mais attend que mutu oyo afanda ki mingi na mama Chako akobosa na jamais mutu oyibi. Babi ata mutu abungi mémoire, abosa na ndako na bango te abosa bandeko nete. Kokodio ko yo aza kobela, mais apprendre nouvelle oyo epesi pasi yango aye na matanga ya mama Chako aye koyela ndeko na ye tala mutu oyo kutu aza kobela aza kotala koyeba ko reconnaître ndeko na ye tala pasi sali bongo ndeko oyo za komona ndeko kodoko aza kobela aza ko reconnaître ba ami na ye bandeko nyonso travailler na ngona groupe salongo aye ko partager mawa ensemble kaka ndeko moni wana ndeko na biso kokodoko aza na santé malamu te. Lelo toza kolela mama na biso Chako atiki biso mais kokodio ko pesa na gravement malade. Soki ndeko olandi émission na biso awa na kati ya télévision toza ko pesa basango ki ndeko na biso to sunga ye to aider kokodio ko aza kobela ya solo. Mama Chako akei bandeko ebele ba se demandaki pourquoi biso de bakite SOS ni salama batu ba contribuer pour ba aider ba artiste na biso parce que ba artiste na biso baza ko souffrir franchement. Bazana ba moyen te. Il faut ko sunga bango parce que gouvernement tout l'état eza ko servir bango te. O esengeli lola ba pays mosusu. Kokodio ko yo ya ekolela mama Chako batu mingi bano tuna ye ne akoso apprendre nouvelle akozande nini azaneta nini yeyo aza kobela sérieusement aza kobela. Kokodio ko ermo mémoire zongi ermo yozonga bien te. Ndeko oyo kozwa message na biso na tina ko sunga ndeko oyo azo reconnaître bandeko oyo travailler na bango bandeko oyo apasaki oyo asalaki famille moko na ye eza art eza ba comédien eza bandeko oyo azaki na bango ensemble mais batu babombelaki ye en fait batu musu ba meki ko yebisa vérité botala etazali mais akomi quand même na matanga aye ko partager quand même parce que ata mutu akufi ba mona kapé mais volonté yango na ndeko na biso ko joko akomi aza kolela peuple congolais toza ba bantu toza ba tomo to présenter culture na biso oyo isalami na ndeko kodioko par amour ya ndeko na ye mama Chako soki yo pe oza pe na bolingo na bandeko oyo yo omi ya kolakisa yango to aider ndeko na biso oyo aza na bomoi oyo atiki biso tokolela mais ba oyo baza kobela to sunga bango SOS na biso tosengaki déjà bakisiamelaka esengi to bana ko continuer ko ba konde ko so akisi to kisi il faut sila rater ba kisi oyo bo traiter ya ko bongisa moto ya nettoyer cerveau ba pese ba combo to à chaque fin du mois il faut kisi zala to kisi il faut ezala permanent pour ndeko na biso ko kodjoko a se retrouver mais ndeko nanga soki ozala mawa na bato ba kufa mais apela mawa na bato bazana bomoi ba oyo ba osenga nanu to aider bango ezande ba kodjoko oyo. Merci d'endeko oyo ko partager pe oyo ko aimer. Merci beaucoup. C'est-à-dire ma fan tout vous s'abonner et Radi TV kabina kata YouTube Radi TV ne masolo kala mingi te bo sentir ma date na ngoza na kati wana ma pièce na kati wana ma vrai mais ça qui TikTok et na kati wana c'est-à-dire merci na bayanga yo ba soutenir papi makambo plus na bango
Mama Tiona, c'est-à-dire Nzuzi Tiona, moi c'est Pembe, Nzuzi Tiona, moi c'est ya Pembe. C'est-à-dire la petite Kenzo, moi si Nagati ya Bashi Zalakayo, et c'est-à-dire Judith Ekete, Kitoko Makasi, la botanité, c'est-à-dire Mireille. C'est-à-dire Mireille Mango MM, Mireille Mango MM, c'est-à-dire que Toro Makasi Baïwanande Basinarangai, c'est-à-dire Bao Tubanimba Kota Basinarangai, Bayaka, Baza Bamokona, Baza Sika Mona Bayangai, Sarangaja, MM, c'est-à-dire bon s'abonner massivement, Gradi TV Ndema Solo. Toliani, les Soso.